Bana mama, pourquoi Del Piero a kolinga kaka kobenga papa te? Eza nani azotinda, eza mama Lia? To yé moko bandeko nanga, ngana bino to sala analyse parce que trop c'est trop. Papa aleli to mona papa alela maya miso etanga lokola bona mukie. Chaque année papa koyemba pona Del Piero. Asombi na babiye, bakende soki banga bakende wapi. Vraiment bandeko to sala analyse parce que trop c'est trop. Bote na balandi nyonso o balandaka biso na chaîne na biso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo like, bo partager ba bon dimanche na bino partout et sika ekozwa bino. Vraiment to lingaka bino mingi bino pe bo lingaka biso mingi parce que botala biso. Ezala toujours bongo. Vraiment bana maman en tout cas to moni trop c'est trop. Bo bengela biso na mama Lia aya. Didi Stone pe alanda. Del Piero pe aya. Mama si pe toza na besoin na ye et papa kofi. Bandeko, to ebite eloko nini esalaka ke bana pe baboya papa to boite mabeza. Mabeza me kofi akolela bana nena nenga mukete bota non nzembo Del Piero oya sali clip asali nzembo asali bayembi yango pe na mama si. Mabe soki eza pe potolo ba pe mabe. En tout cas, maman Lia, to ebi ke divorce déjà salama. Na papa na biso Koffi Olomide. Baboya na bango. Mama si azwa esika. Po to linga te. En tout cas, moi mwasi wana azwa esika. To rappe okosa te. Mama msupe fe to loba ape vérité. To linga te. Mama si azwa penze esika. Po preuve ane, banzembo bando yembela mama Lia. Lelo bakutika ko yembela mama Lia. Bakoma oyembela nde. Mama si. Elikolo nango bandiko nanga. Mama Lia, malgré olinga sou mobilité, olinga bana, na ebite soki ye place vraiment jusque là, bandiko yango na kotuna na oyeba te. Eza mama Lia mutalinga bana ba mona papa te, to bana ba benga papa te, to eza bana bango moko po après tout bana wana pe baza ba bébé te. Oui, bazo senga ko conseiller bana wana ke o bozo sala peut-être baza ba ignorant, o bozo sala eza mabe, papa azaka papa. Bande konanga ba changer papa te na mokili oyo. Papa ba changer ka ete, mama pe ba changer ka ete, papa rotika la moko na mokili mama rotika la moko. Mais to mona bato ebele basala o makambo Koffi asali. Eza makambo oyo biso nyonso bandeko nanga to telemela yango, to encourageaka yango te. Eza mabe. Mais mabe wana to koyi kokende nango te soki ndenge nini bana o fo bayeba ko respecter o ya bango papa. Babosana te o bolamu o papa salela bango. Poko loba oui to boya keke Koffi asunga bana na ye, Koffi asalela bango bolamu, so to bi pena histoire ezala. Bana wana baya kobeta masolo. En tout cas to yoka ya minene oyo papa na bango asalela bango. O pe mama na bango asalela bango, o pe mama na bango asalela papa na bango. Eza penza. Parce que jusque là maman Lia ye moko na on to yoka explication mon côté. Biso mo kaka to ya ko chama kelele ko loba. Mais maman Lia na ebite soki ba yem ta posta Didi Stone chaque fois so azo poster maman na bango to papa na bango to ye moko pe de formu na nzembo Koffi yembaka banzembo Koffi betela ali en tout cas izanga te ozwi neti nzembo oyo grand prêtre mère oza bolingo grand prêtre mère eza nzembo oyo Koffi yembela ali yoka ba parole eza kuna to longwe wana. Mama bimaka suka ka bébé na balcon. Ayembela Alia. To longwe wana. Alidor si tu nzembo alidor. Non. Salozonga wa. Salozonga ngana. Koe. Soke zongite. Koya. Bandeko. Banzembo wana nyonso. Oui. Peut-être maman Alia oloyeb sabiso kezaki bolingwa lokuta. Yango bomoni eza na banalise musu to lobaka wa. To baka bolingwa na eskezaki ya solo to ya lokuta. Parce que to mona clair te. Ndenge mo to loba na sinzi makambo Koffi akosalela yo. Soki eza bolingwa solo bravo. Mais soki eza ka ya lokuta en tout cas ezala pasi.
parce que komona banzembo yo Koffi Ayembela alidor omona ke bolingo ezalaka ouais yoka ba parole yoka banzembo mais nasuka nango résultat tomona ndenge résultat elima mobali abimaka na ye na sinzi etu ye mpe alingi bongo te libala epanzana mais apasi eza ke bana toyebi te bana bango moko bakanga motema mpona papa na bango parce que chaque fois omona si Koffi Olomide so aleki na bémission alobaka toujours bolamu ya Didi Stone mwana na ye ata kutu bazofinga Didi Stone papa alobaka te botikelanga mwana na nga aza yanga aza makila na nga fevani bouta komona émission uta kolekawa kala mingi ta pa Vincent tosalelaki mpe baanalyse omoni ke Koffi Olomide akobeta tolo Didi Stone aza mwana na ye tolinga te aza mwana na ye alingaka ye mingi aza san na ye mon bébé d'amour atanga ye bakomba bana mosu te même na banzembo na bando yemba andoloba ali abotele bana kitoko nzembo moko na otolanda viki eza mamba ba copyright chaîne na biso eza monétisé tokoki kocha yango te mais nzembo wana ozoka ke azoyebisa Didi Stone aibe eloko apesa ye aoyebisa ali aibe eloko apesa te abotele bana kitoko ye mutu akenda otikele bana na classe lelo bana wana Didi Stone akomi nani oyo ya INSS po Didi Stone akoma bongo bandeko nanga eza grâce a baklasse atangi baklasse wana bandeko na foyer to na libala entre papa na mama mutu oyo mingi asokipaka na bana soki papa ke mosala ezalaka mama avandaka na bana pana tan molai asokipaka na bango kolia na bango koke kotika bango na classe ye eke ezongi des fois kutu même badevoir eza na bapapa mosusu bayebi même ndenge basalisaka bana badevoir te aza trop boulot mama mutu azwaka baoccupation nyonso wana alors eza na nzembo moko Koffi Olomide ayembela alia ayebisa ye merci na nyonso osalaka mpo na nga obotelanga bana kitoko osokipaka na bana na nga bakende classe balia bien bamela bien balata bien yo nde ozalaka na bango en tout cas naza na eloko akopesa o te nayebi te napesa o nini merci akumisa mwasi wana ka ndenge tokomona lelo akosanzola mamasi ka ndenge tokomona lelo en tout cas aotya mamasi na esika na ye ndenge tokomona wana bandeko na ngai vraiment ezosala siko pasi eza ke mwana mobali oyo papa oyo Koffi Olomide akokontinue kolela kaka mpona bana na ye surtout Didi Stone surtout Del Piro en tout cas Saint James kutu na on amoni penza te mais Del Piro chaque fois anniversaire à Del Piro ozomona ke papa azolela mwana na ye Del Piro ti lelo azobenga papa te est-ce que maman ali azoloba to azoloba te parce que papa bachangeaka ye te que ça soit maman oza na baproblème na papa okoki kolinga te bana bakota na baproblème wana loba ke papa asala bana wana mabe oui mabe asala bana wana alinga mama aboya mama alinga mama mosusu apesa mama na bango pasi mais eza choix oyo asala mais yango te koki kochange bango papa po bana wana bakoki alia kobala papa mosusu mais papa wana oti kolinga bana wana te ndenge Koffi alinga bana na ye elo mosusu tobosanaka yango wana alia koki kobala akoki kobala papa mobali mosusu mobali wana otikala olinga bana na ye te ndenge moko papa na bango alinga bana na ye ndenge moko Koffi Olomide ndenge aza na Sinzi bongo Sinzi akotikala kolinga bana ya alia te ndenge moko alia alinga bango bandeko atolobi te ngana kolinga te lovuno hypocrisie ezala kaka mwana mbanda azalaka mwana mbanda kotikalaka mwana mbanda eloko ekechangeaka na eloko ya mwana mbanda eza te
okolinga na oye okosala sambla ke baza pe bana et tout soki papa na bango aza wana ozosala ka makambo malamu mais soki papa na bango aza wana te luvunu différence eke ezala kaka mwa ntima eke ezala kaka ke oyo mpe mwana na ngai te bandeko mama na bango kutu eke ezongi ezangaka te pour dire ke mwana moto aka mwana moto mama lia koto obongisela biso ndambo nayebi ke bana dia basi bakoli bakomi ba adulte mais te ya bana basolola na papa na bango ata basolola te soki ndenge nini basolola olekoma trop tard soki lelo papa na atie motu na se batikala osolola te bana wana baotikala na culpabilité ya vie bandeko toyaka na biso tosala banalisme eza na makambo su fo tozongisaka makambo su na nzela eza très important eza vraiment très important bana wana lelo tata na bango atie ezolo likolo bandeko bana wana bakozala na culpabilité moya osakana te ke mpona nini papa azalaki envie totikala ye kosola na ye te tokangaki ka motema papa mpona nini siko toloba nini soki tata na akufi bana wana baokelela ye te ubie baoleleka na mosika liboso cercueil baopusana te non mama place wana réfléchir sunga biso place wana sungira biso bana wana place wana s'il vous plaît mama alia sunga bana wana basola na papa na bango boluka ta stratégie papa akolela ntango nyonso bana na ye akobimisa mai ya misu kanisa ata na mwa temps oyo bovandaki na ye na mwa bolamu bovandaki na ye oyo ozalaki na ye na bamoma ya bien na bamoma ya baanniversaire kanisa ata teya bana toyebi ke yo te moto oteya osalaki bana wana lelo bazala baboya papa na bango eza peut-être bana bango moko balingi su papa te mais teya bango mama lakisa bango ke papa wana aza papa na bino bokotikala akochange te atanga lelo na bali millionnaire akolinga bino ma olingaka bino okoya papa na bino te ekozala bien makasi bien sûr biso nyonso mutu mwasi moko osepela makambo oyo vie na biso mopa wasala mwasi moko te mais moko mpe totikaka mpe justice ya nzambe esalaka ozwa décision ya bien parce que oza mwasi oboya na okosamele na babétise oboya penza okota na babétise mo quelconque mais en tout cas na côté ya bana mama alia kote opena tobalukeli yo na ndambo solo na bana vandisa bango si réellement bana na bayokelaka yo basola na papa bango kofi mawa nyonso koma kaka del piro na ye oui toyebi azaka matumboli mais bana baza ya ye makile eza ya ye bana na déjà bakoli peut-être soki balinga ate kosola suna papa bazaka choqué ke papa ndenge aza nazwila mama mbanda pesa mama pasi msu mpe alia bela bestoma moko nga na bino toyebi te batension moko nga na bino toyebi te mais vi ke oza okoma deya sante malamu oza nanu envie ye mpe aza nanu envie c'est le moment mama alia kozela te kofi atia zolo likolo bongo ye te ya bana basola na papa te c'est le moment. C'est le moment. Et papa pe oza mieux placé à kosala nyonso pour que osola na bana na yo. Oza na ba méthode yo koki komeka to ebite quel genre de méthode omeka. Msu batu msu ba loba yo mona oyebi soka to ebi méthode o kofi ameka te. Mais akoki kosala nyonso aza papa. Aza na stratégie nyonso ya osala pour que akuta na nefiske na bana na asola na bango. Bolingwa bato mokili nyonso esila ya bolingwa papa na mama bolingwa papa na bana esila te ata moke ezala kaka et voilà bandeko na nga mama alia soko oyokela biso eke ezala bien te ya bana solola na bana luka ata bato oyo moni ke mwana na nga soki moto alobi ayokaka toyebi ke bana poto bazalaka facilité mais te ya bana eke esala bien makasi. Vraiment bandeko bo s'abonner, bo liker, bo partager et voilà.
Bisous, bye.